ezali mongongo oyo komi makasi mais soko kora ezali te moyen te biso bena molimo soko kora ezali moya kookana na yo nzambe biso ezali shila biso mitema na biso courant pate to bonana moye sana tolonga ye tozwa kubikisama beleki miana nkolo yo mina seko na njutu pena milimo na biso na komi na tata mwana pe ali musanto amen. Batata ba mama ba yamba mi ba petwa mi ya solo to kuyiba kango ntina te soko to kozala kana solo na katan mitima na biso ndenge to si tomoni ndenge bino botundi esikawana solo na moni bana isingo ndenge wana ya kukamwa pona nini nzambe ajungisi bino na katan njila ya solo bolinga ke yango ndebo junga na katan njila matei bo kaki manso bo kaki sikatikawa mission se tozale wa tozale kutala kaka bele binu donc soko na mokolo mayenga to komi de susu bozali ndenge boye ebe to yibi mala mo tete kokota na mubungo sika ebe tangu na bisu ko senga bulimbisi e loko moko ko sala bisu de susu mpasi ezalite pambate liaison na bisu ezali impeccable ndenge na lubili na les bons de Nangaï. Liaison et kozala impeccable. Soko courant ezali. Mais soko courant ezali te. Yo nanzame na yo. Relation na yo pe nanzabe e kume na yo passe. Yangwana isika wana bama na bisu, batata na bisu, bana na bisu. Botambola ndenge tango yango esengeli bisu. Tango yo ezali tango moko spécial. Muntu mwindo alongwa wapi. Na tanga ke na kati na mokana matata nzambe na matai mokabajumi na moko eh bien tango na tangene banana nzila di boso tango na kumaki na witi
natali na tangu tozali kolekanga na lobi ya solo nzambe akosaka te nzambe akosaka te soko otangi makambo wana mazali otala ndenge tozali kotambola na mokolo mwa lelo ebe ezali lolenge moko donc mokanda mongo mokosaka na ya mwango te batata na bamama eloko moko ezangi biso ezali te nzambe asalaka biso na lolenge na ye asalaka biso na lolenge na ye po ate tozala mpe banzambe biso nde tozali bakonzi na biloko nyonso tu nzambe asalaki na maloba kasi sikasikawa tobebisi ndenge tobebisi tala mpasi ye yango na bamama na batata tokokana na biso mosika te pamba te ntango yango mpe ekomi mosika bino banso bozali awa solo bosepela pamba te bokumi kitoko bozali komemona te bino moko mingi mpe tozali na biso na dute porque soko nzambe abengi yo na mokolo moye okei likolo tout droit me nalingi mpe atende moko na bino akende bini nyonso ngai nalingi bokomela bini nyonso mpe bozala bato oyo bokoda kozwa baninga mosusu po ata baya kolanda nzela oyo yo olandi zala sur eke tata na biso akosaka na ye te maso makolinga biso tokozwa yango nasepeli mingi namoni bilongi mosusu bizalaki mwa mosika nazalaki kotala yango lisusu te me ntango nazali kotala bino boyo ntango bozali kolekaka vraiment na esengo ndenge wana malgré nzutu na ngai pasi kasi ngai alobaki fo nakende te vraiment nasepeli tika te nzambe akumisama tozala kitoko tobonde etumba nzala ekosila kaka soko tokamati likambo na biso oserie soko kokaba na ye ndenge na yalobi tala kaka kuna na matai okana kokota na likambo ngo ndenge bana moke tokei na kati na balabala toza kotalaka bato bazali koleka tozali koseka bamosusu kofinga bato bamosusu kosala makambo ndenge na ndenge tala kaka na mokanda mwa nzambe yango ezali kuna yango na bamama na ngai batata na ngai nakokana mosika te pamba te tozali na ntango deja ekomi mama donc mpona ekomi na biso mpasi mpona ndenge na misala na biso donc mokolo mwa biso ya korencontre ya biso awa lisusu dimanche mpona communion kana liminde bino nyonso bozali awa baolia communion pamba te ezali ya eloko na yo kamata yesu okota na ye na mobumu asika na esengo bele nasilisi esika wana nakopesa bino mbote ya esengo na ngai na bamama na ngai na batata na ngai bapaster baselo batei na biso nyonso bandimi tozali awa tokopesa bino nyonso tu mbote ndenge boyambami bokota na kati na ndako ya tata na esengo nyonso na komi na tata mwana mpe ali mosantu topesa bango mbote na komi na tata mwana mpe mosantu okomi ya tata ya mwana okomi ali mosantu tokomi lelo le 8 décembre 1991 biloko mibale oyo nzambe atie esika moko bikotungusaka biso nzutu mpe na molimo biloko mibale oyo kubunda oyo elingi molimo mosuni alingi yango te oyo elingi mpe mosuni molimo alingi yango te banda ntango wana bango mibale bitumba mingi nde tolongisi mosuni kasi banda tolongisi mosuni mpasi ye pamba te mosuni ezali kaka mabele ndenge nzambe asalaka biso tosala mutu na lolenge na biso mabele yakamataka ezali yo solo bato bandimi yango te kasi ezali yo yango wana omonani nde eloko ezangi ntina malgré mayela matundi na yo malgré oke koyekola ndenge na ndenge po ate okomble le vide kasi okomonana kaka solo eloko ezali na yo te biso moko mpe tozali komona vide eza na biso
kasi tozali kuluka nzila te mpona nini vide wana tokomble yango te ekokaki ete tomoni vide na kati na ndako na yo nde eloko moko ezangi okoluka nzila mpo ate okomplete eloko wana mpo ate ndako na yo ezala vraiment complète kasi moyen ezali te totiki vide wana biloko mosusu tokoluka kasi oyo vide ezali constate na yo moko ozali komonaka yango kasi ozali koleka kaka omoni oleki na yo malgré ezali likambo moko ezangi yo makambo mosusu wana koluka nzela mpenza makasi mpo ate obongisa kasi okuti wana te tika totikala na biso boye or tokokutikala kaka boye te soko tokotikala kaka boye baninga donc ntina tosengelaka indépendance toyibi yango te soko tosengaka indépendance mpo ate tozala libre mpo ate tomikokisa biso moko tomimonaka nde tozalaki capable nde tomisalila biso moko e tomikokisa biso moko kasi tina mokolo mwa lelo tozali kaka ndenge wana eloko nini ezangi biso eloko moko ezali eloko moke ezali eloko moke kasi ndenge tosi tolobili omoni biloko munene 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 ezangi yo na kati na ndako meme soko yango ezali kokute bamiliard okoluka nzela mpo ate osumba yango obongisa ndako na yo kasi eloko moke moyen te yango wana mpasi ezali na mutu mwindu solo tozali na pasi biso bato mwindu tozali na mawa tozali na mawa mpona nini tina mokolo mwa lelo la paix ezangi biso tambola kaka na kati na afrike obe tambola esika nyonso tu mutu mwindu azali la paix ezangi ye mpona nini mpona petit vide wana tokomble yango nanu te banda ntango wana tozali na biso bamitelangano eloko nyonso tu ezali na biso mpusa ifo moninga asalela biso tokenda kosumba yango mpe ifo luka mbongo ya devise yango mpe ezali na biso te me biloko oyo ezali kokute biso bamiliard tosumbi kasi oyo eloko moke ezali kaka volonté na yo moyen ya kosumba yango ezali te tokomble vide ino tokomble vide wana moyen te yango wana sikasika tozali ta mpasi solo lelo kolia na mutu ekomi mpasi me biloko nini ezangi biso fufu ezali eloko yo moko okolonaka masango nguba loso soko biloko nini oyo tokoliaka biso bako tokolonaka me mpwana nini ekomi ntalo entraînement oyo tozwi nakanisi pesi bato bayele ezali période de transition indispensable me biso moko tozali koyiba ntina te tokomble mwa vide moke wana ezali oyo bavide munene munene moto aka kosumba voiture de la haute luxe écoutez énormément cher kasi ya préféré kosumba voiture wana olie aluka nanu akomble vide wana ezali na biso mutu na mutu aluka nzela akomble vide
mwana papa simo kimbangu tozali kokende le 8 décembre lelo dimanche prochain le 15 dimanche en 8 tokomi le 22 ba papa ba maman mula yango yo ezali kosila moko na moko abanda kosala bilan na ye soko totali makambo azali kolekana kati na mokili ne ekokaki koretarde quelquefois makambo mosusu oyo ezalaka na biso na kati na mitima likambo na likambo ekozalaka na ntina na yango tozali kokende toza koluka nzela mpo ate tokuma bato eske tozalaka banyama te tozalaka banyama te kasi eloko kaka moko wana moke ezangi biso yesu apesi biso mpenza exemple kitoko e bato oyo batangaka bible ndenge nakokaki na parlementaire moko alobi ezali bapaster mosusu atangi verset moko biblique esili abandi kosala commentaire ya solo nalandaka ye na télévision bapaster mosusu atangi verset moko asali commentaire nakanisi na ye malamu nde otanga chapitre mobimba oyo moke okuku kubumba yango te esikasika base yo olingi batangela chapitre mobimba po ate badevelope okoretenir eloko nini ya solo vide ezali esika wana otali toluki kaka eloko monene yango wana tozali kosetarde na baposition na biso négative yango wana nde tozali komona bolamu te oyo eloko monene yango wana nde oza kolinga oyo moke moyen te mais combler d'abord le vide il faut comprendre le verset wana même na verset wana soko ezalaka na baphrase mine tala na phrase moko moko yango elobi na yo nini kasi akritike pamba te paster mosusu atangaka verset moko esili asali commentaire bapapa bamama tozali na ntango oyo ya transition ya solo periode tozali yango ezali periode ya pasi kasi ezalaka na yo na ngai nécessaire muntu mwindu alongwa wapi question na ngai nakopesaka yango mbala na mbala muntu mwindu alongwa wapi otali magorodo misatu bakai na nganga tata na mama bato amemaki mwana na bango pamba te bamwanaki ete mwana na bango balokaka ye pamba te meso na ye balekaki libanda e bango moko basala komitela te mbele mokolo oyo nganga kisi akamati décision ale tika tokamata talatala bovwana na bawana bobimisa miso na bino mpenza bofikise ngai awa me ntango na kobeta signal na ngai wana bofungola miso na bino ntango bamitalaki bango misatu tata na mama badécouvrir ke bango misatu miso na bango ezali kaka ndenge moko ezali ya kobima libanda moto mwindo alongwa wapi tozali kokende periode tozali na yango soko yango ezali te
moyen ya kudiscerne na likambo ya kitoko na likambo ya mabe moyen ezali na yo te. Me ntango oyo bobandi komona batata na bamama totambola na bolingo, totambola na mibeko, totambola na misala na biso. Kolonga na biso ezali sur bato baseki biso, bato basakana ni biso, bato balukili biso nzela ndenge na ndenge tina mokolo malelo. Kasi ndenge tolobi ete solo ekubongwana kana yango lokuta te, elokuta mpe ekubongwana ka solo te. Nzambe akozala satana te, ni satana azala nzambe.